Bonjour, bonsoir, dans la news sur RTV. Je m'adonne beaucoup de travail comme je suis passé. Moi, suis oyo, à hôtel, aux hommes dans hôtel. Bah, il y a maman dans hôtel. Toi, un jour, on a dans hôtel. Bah, on a un mobile, ya bêti, émotion, toi, bêti, à ibiller, bon, on a na téléphone. Toi, fille oyo, bilingi, oya, kene koloka. Fille aluka, bon, on a mais, à quel jour, mobile, moko, à alambiye abeti magondo makasi elengeleki mwana mwasi abosani kino luka mbongo alali makale mobali abeti atileki mungwa nini Thompson nyonso atiaki na kati ya bilengi ya mangondo mwasi alali bandeko na ngai epesi mawa tala ndenge mwana mwasi oyo abungisi mbongo na ye epe mobali akimi ye. Pourquoi? Parce que c'est la posa ya koluka mbongo me bilengi ebomi ye bandeko na ngai Kinshasa makambo bolanda. Dans combien? 1200 $. Bandeko na ngai Kinshasa makambo ezanga te, Kinshasa makambo ezanga toujours ebele. Tala mwana mwasi oyo kitoko nini aza koluka bantu toyebaka toujours ke basi ya kitoko basala mosala kindumba mais tala ba inconvénient ekomela bango. Mwana mwasi akende koluka ne mbongo mais lelo oyo esalami mobali oyo azwi ole mobali apese mbongo oyo alukaki ya pasi nyonso wana balingani mbala moko bayeko na hotel basali bisala sala abeti makembese mwasi abosani mobali ya ebi mbongo mobali ya kimie bandeko
lisolo oyo toloba na Kinshasa kidnapping ezali bo kidnappé bato makambo ebele ya mabe to malamu eza na Kinshasa wana me bato bakompanaka te bandeko na ngai nini boluka bana basi ba conseil topesa bino toujours bandeko na ngai me moto mo ayebisi to ndeko na biso mwana mwasi oyo bayibi ye ya koyiba parce azalaki na posa ya koluka mobali azalaki na endumba me abandi koluka mobali a vivre na ye me mobali oyo amonaki ye akanisaki tonton na bien na mutuka ke alingi ye akoboya ye te akozala na ye poti bon parce que ya bandumba mosusu bazwa pe na bagenda wiki oyo genda na ngai oyo mobali na ngai oyo boye na boye me asepelaki na tonton na makasi amipesaki na bolingo bandeko na ngai tonton na beti ye makembe se na niveau 0 tala ndenge esika ekomeli ye mwasi alali mobali so moni bandeko mobali yango ba escroc miyibi ya mikolo mobali kitoko tonto ya bien na mutuka pe bien ba parfait kitoko bandeko nanga na libumu me aye abeti mona bato makembese abeti akembese makasi e mwana mwasi abukanaki mobali ayibi biloko akimie ba mama na ngai bozwa maele mobali oyo kolinga yo oui bandeko na ngai na sentiment bato mosusu ba réussir vie mais na sentiment ebele ba perdre vie na bango siko so akitaki na hotel te akina na ndako na ye to na mutuka bandeko na ngai makambo oyo se passé trop na kati ya Kinshasa mais bato ba prendre conscience te ko comprendre que bato mabe baza ebele na kati ya mboka ba éviter tala mwana mwasi oyo lelo aolela aibite akobanda wapi osuka pe telefone na ye ekei mbongo ekei eske na kati ya nzoto na batiki maladi te soki mobali azali ya maladi eske asalaki na plastique to asali ya plastique te to mona mwasi ase trouvé bolumbu sans elamba e aolata bilamba na miso ya bato to boye olakisa bino yango parce que na respect ya bamama nyonso oyo olanda biso mpo ekozala soni bandeko na ngai tala makambo masolo oyo se passé à plusieurs fois bandeko toza video mosusu awa bakangi bango na kati ya mutuka baza betele makemesi balali bango nyonso toyebi te mikolo sistema matekemesi kobi ya kindoki to elangwisa bato bandeko na ngai esali pasi esali mawa esali kobanga pe esali soni bana basi oyo baluka mbongo boye bakoma bokoki kose réserve boye bakoma bokosala meme oluka mobali ndeko na ngai mobali oyo alingi yo lelo mbala mo bokende na hotel epe alali yo respect ekozala oui eza selon na maternité na ye mais tala esi ezalaka bandeko esprit ya satanisme ekomi ebele nazopesa bino conseil bandeko na ngai parce que diable atelemi oyo akataki na janvier oyo akataki na février akoti na mois oyo ya mars bandeko na boto za ekingi parce que bato ebele bakondo perdre ba vie na bango salisa mpona sentiment mpona bilukaluka mama papa boyeba bana conseil eza très sincère topesa conseil tala esika bana ebele bakufa ebele baza komona te ebele baperdre ba vie na bango pourquoi par sentiment ndeko mwasi aza kolela telefone aolela telefone na mbongo na ye mais ayebi te eloko nini batia na kati ya nzoto na ye ayebi te azwi malade ayebi te bazwi chance na ye ayebi te azwi nini nyonso na akoyeba yango te mais azolela telefone tala nde azali asi alangwe toyebi te alangwe valium alangwe masanga alangwe nini oyo eza komeni wana monde ese bebi bandeko na ngai tomipesa pa nzambe tout oyo vanité de vanité bandeko na ngai siko tala esika mwana mwasi akomi tala ndenge azali aza kolela biloko ya mokili me amiyebi te nzoto na ye ndeni bonso na kati azalaki sans kolata ba plastique atiki lo zemi atiki lo maladi atiki lo bututu atiki nini oloba nini bandeko na ngai esali pasi bien aimé dans le Seigneur boyeba comment protéger monde c'est baby Bonjour, Nabalandino sur Radio Télévision, bonjour, Bandeko TikTok, bonjour, Nabatou, Balandabiso partout dans le monde entier, Bandeko trouver une photo sur la des Cambo, il y a pas promotion na communauté congolaise. Donc, tu es pour la communauté Nabiso, pour la promotion, et puis on a eu au TKK, marchandise, na yo, oyo so azana pour ça, il y a promotion. Luka biso to sur la promotion na TikTok na biso pe na YouTube na biso et on to siki ba congolais nyonso partout vous allez oza pour ça ya produit na yo etambola biloko na oza nango etambola to sur la promotion na prix ya kitoko parce que ndeza awa
toza mposa kosunga ba congolais congolaises partout bazali na biloko basalaka bamona clair veut dire tofungoli porte mpona motutu oyo aza na posa ya publicité tokopomouvoir biloko na otekaka baproduit na yo otekaka nzambe alola akobénir par rapport ya bandeko kolanda biso bao bapartageaka basomba produit oyo ozoteka yango toye epai ya mutu nyonso aza na posa ya promotion ya produit na ye oyo atekaka ezala savon ezala mafuta ezala baproduit oyo ekosunga bandeko na biso batashe ya banduta oyo ya kosunga mpona komela neti biso moko tokosala bino bapromotion mpe ya kolakisa bino bakisi ya kosisa poison na kati ya nzoto mpe ya kotraite makila na biso yango tosengi ndeko nyonso partout ozali contacte biso na kati ya chaîne na biso partout tokosunga bino eza ya bino simple ndeko oyo asalaka toujours na bonzambe toza tofungoli porte na mutu nyonso a contacte biso po tosalela ye promotion ya biloko na yo oza na école oza na flat hotel na yo ozali na oza na service de traiteur oza na malewa na yo oza na nyonso oza na posa pour la promotion na ba congolais congolaises bao tout banda biso ndeko contacter biso tokosala yo promotion na merci na ndeko nyonso à partager merci na mutu nyonso oya kozala intéressé contacter na katia radi TV4 ezali TikTok na biso pe na radi télévision ezali YouTube na biso radi news TV ezali bongo page Facebook na biso merci.